lelo maman wana chacha aza insulté alo bafinga kaye à chaque fois na émission ya yé o ya kenda ko yamba maman wana po ba répondre Yvette ba relation na bango to éviter ta bango ne suba na poto po ni ya telema kita kende po otala moninga na hôpital ayeba pourquoi nini comédie akende o soutenir ye na maternité te po si réellement bazara na boninga solo. Ah papa, mais spiritualité quand même. Non, 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 t'as dit qu'on s'est retiré dans les médias, dans les randos, et la cité qu'on s'est retiré. On s'est retiré, yo tiki ba scandale, a choqué peu ba te belé. Tant au camarade il n'a posta qui mona muninga ba liaye. Bouya za meilleur ami na e, isa ki ndeni. Elle pouvait so tambola, yo ka so yo tambola, tenga na antika. Camarade aza na facilité à olinga ba boma mwana muninga. Nautika wallahi nautika parce que soit sala ngona mwana muninga ngape na famille tako sala ngope nanga exemple oh ya pesi ya ke tala kutu ya exposa ka moi eta nana ebi eta da mwana wana nana mwana ngo ba obi misete ndeni pourquoi azobimate bazo aka bana batulelo ba chelo ngio abimi mukolo lobi kuna ba chelo ngi mususu ezo changer ka bilongi pourquoi bako zongi selo okomona mutala atika kizemi aboti pe kizengi aboti ebosono te émission oyo lelo yo chacha finga makaisa émission na yi eza émission créée ba polémique sali ba rendre belé ayaki répondre Yvette Kalombo uti na ma émission wana azaki na afinga Yvette pour émission wana eza ba première émission wana maramba Yvette na karashika ya kota kiango atanga kota kanga ebete kaza na nzembe to supposer te mais so ekomelinga ata photo bozwa raté bozwa raté terme sous pas information peut bozwa raté. Voilà. Déjà comme on a vidéo wana ils ont l'accès que mutaye ko répondre bata média. Donc aye ko répondre na makamunyo so batu ba osala na batu bazo sekaye na batu bazo pala bazo loba na makama malamu na batu bazo tukaye en globalité aye ko sala droit de réponse. ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin. Na opération Mneno Barosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. Ya ndena olo babwe. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala canal malamu ya kotina mbongo na yo to lebongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez les bienvenus. Les codes de bonne conduite, émission Nabino Yango et Bandi, Bandego Balandi. C'est une émission Oyo na Kosenga, na Bandeko Ebele, Bozo Apena Bakiti, Bofanda, et entre autres ma consoeur Ndoia Kokonanga. Je l'aime bien comme ça, Bibi Kapinga, Kapinga Wetu. Cette émission est vraiment par rapport à la réaction à la Ebele na réseaux sociaux et puis par rapport à l'apparition il y a concert nanga Bibi Kapinga o bisonyo soto yebike na temps oyo azali na temps moko ya pasi tango ya mawa temps oyo ndeko na biso azananu na se autu ko perdre une personne chère ya vie na ye apparition na ye na réseaux sociaux et ça li pe makelele ebele loko azali une personne publique. Voilà pourquoi nous sommes venus tout autour car juste ya apparition na ye et puis makambo nyonso ezo kolobama pour analyser spona ba makambo wana nyonso bandeko balandi bo tenir biso regarder émission on a ko dédicacer beaucoup plus ba maman
maman président maman Nathalie Nana Moussibou, je vous salue maman. Cette émission c'est pour vous le maman. Maman Zozo, la femme de papa Noé Avakala Nzinga. Oh non, j'avais dit que je vais dédicacer rien que de maman. Angelos Karouan, maman Bijoun Ketani. Maman Bijoun Ketani, maman 90%. Cette émission est pour vous. Maman Yvette Mbangou, Lisette Koulouma, Tana Koulouma, Tata Moussaba Nananga. Maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary. Angelos Karouan, Célia Kinkela, Tata Po FAP Kato. Jenny Beta industriel, c'est la Kinkela, maman Makiala Kumba, maman Fatou Dokonti, Nandi Sousou, Boboza tellement ébélé, bah maman Nyoso Bokozwa Libaku ya Kolanda émission Oyo, Bopé Sabiso Litoi. Parce que émission Oyo, beaucoup plus nous voulons parler comme ça. Saratola, à cause de la Nangai Awa, une façon ya kosala analyse Oyo ensemble parce que Tozan a besoin na yango. Saratola, Mbote. Mbote, tadi ngala pa, Mbote na bande konyo so bazola ndabiso vraiment de partout dans le monde na pesibino Mbote. Santé, activité, ça évolue bien. Tout ça marche très bien par la grâce de Dieu. Nzamba osunga biso. Toujours bunda, toujours meka qu'on s'en sortir. Ouais. Comment tu gères au moins ton temps, le business et puis le YouTube, tu gères ça comment? Parce que tout le temps tu es parti, tout le temps tu es au téléphone, tout le temps on est toujours busy. On a évité. Tu les gères comment en tant qu'une maman? Na mélange à Dieu, mon ba âge autour nango to qui négocier vers retraite. Ok. Donc force on a nango lelo énergie na opesa lelo na opesa ngolobité. Ok. Donc on a bomangora une fois pour toutes pour lobby à banez à la meilleure. Merci beaucoup. Voilà, Sarah a eu une première question et par rapport il y a concert Nabiso Bibi Kapinga oyo aperdaki moi nanaye na landi vidéo na boké binyonso mais d'abord avant na kota na kati ya vidéo na pourquoi aujourd'hui les gens se moquent de Bibi Kapinga oyo azali na pasi auti ko perdre être cher nae Saratola na pesa déjà point de vue nanga maman le lot oza jour wana te le lot toi date mosusu quand même pour même sujet wana mais c'est ko moto yo alandaki émission te alandaki émission wana te azonga ki nuta l'émission aza victime ya relation amicale ya mutazala na ye parce que tant au camarade na ye abanda ko finga bana bakufa ba bébé ba mort né abata finga bibemba batu yo moni ke mutu no aza na facilité au finga bibembe. Donc, yeba keso ile lobi ba fingi yo oyo kapendenge batu na ye wana ya zaro yo kisa batu wana pasi. Donc ye pasi azo kasiko eza pasi Gloria yoka. Zo comprendre nge salaka. Donc aza victime wana parce que récemment awa utai kokota ba guerre ba rando karashika. Faut pas mâcher les mots. Après ça il positionne ozo comprendre. Alors, voilà pourquoi bazongi se lié oyo master na ya salaka batu. Loka master na azara mutu malamu azara mutu mabete basali epena no eloko wana total soki penza ke makambo ngo ezara mabeto malamu. Donc camarade na meilleur ami na aza auteur compositeur précurseur ya ba antivaleur nyos tozomona na réseaux sociaux. Alors yo kenda ko s'associer na mutandingo wana yeba yango ba balle ba tir nyos ba retirer ba bando tirer pe bino mais camarade na eza yete wana sko ke nanga musique etalingati mais na pesi de point de vue nanga selon peu compréhension nanga. OK. Sarah, je viens encore juste pour poser encore une fois cette question. Lorsque je pense que vous avez suivi cette vidéo, il y a apparition, il y a concert Nabiso Bibi Kapinga na ba message yo ezana kati. Yo koki ko sala analyse nini. Parce que ici to sala ki émission yorangai tu as demandé que moi si ya zemi abatelaka abombaka zemi o pesaki ba exemple on a nyonso na ba conseil nyonso et pesaki mais tout au long pe ya émission déjà comme on a vidéo wana izola que mutaye ko répondre bata média donc aye ko répondre na makamu nyonso batu ba osala na batu bazo sekaye na batu bazo pala bazo loba na makama malamu na batu bazo tukaye en globalité aye ko sala droit de réponse soit disant moi ça outi obota moi na kufia zana na katuta outi kobota c'est nga chaka soit disant
soi-disant moi ça outil ko bota moi na kufi mais à se permettre quand même ya ko répondre na bato internet ko rendre compte ngala moni ngo ka vidéo moko aye ko répondre bato ba osekaye eza vidéo aye ko répondre na bato ba osekaye to bato ba ko tukaye donc voilà. Non mais aussi sur cette vidéo si je naquis quelque part bato bazo ko déplorer pourquoi information wana ya disparition à moi et comment qui na place publique yango pe bato bazo ko déplorer et puis beaucoup plus ba information na ezo bima na kati ya chaîne na ye des places bato bazo zo ba donner. Tu peux voir ça comment? Na bita ye bon tabi section bato ba déplorer sentiment na ye mo alinga ko bimisa ba photo na ye amona ki fa bimisa yango bato ba mona ba problème komeli ezo dépend na epona tinga lelo to supposer te mais so e komelinga ata photo bo zo rater bo zo rater terme sous pas d'information peut vous rater. Voilà. Donc je suis pas obligé à oya kaka ko ibsabino o e komelinga to e zo kinga parce que ndé tous arabes chaque jour makambe komela ngala banda kwa e komela biso. Donc naza obligé fona ya ka ko beti la bino ke ba escroka kinga ba salinga boy ba uzana vie privée te. Hein? Uzana ngaku batu bakamwa ke ngala na YouTube mais ngapi ba escroka nga. Maintenant, on a zupe batango na yako exposé ba on a médiaté parce que na na vie privée. Okay. Donc nyonso teka nde zana ya robete la bas. Ya jija ki bon atia na média assumer na kaka. Non mais il a dit atia kiango pour éviter que batoba interpréter yango mabe yango moni déjà atia ki pour que mutu nyonso aye bandenge de lekaki. C'est pour éviter des problèmes. Ba interpréter yango pe kaka. Malgré atia ki pour interprétation ezalate. Mais ça a déjà interprété, à consommer, à assumer, juste ça. Maman n'a likambo ezali protection ya libumu nazemi. Mais elle a dit que y a pas mal de temps, ça fait plus de 4 mois aujourd'hui, parce que si je m'abuse pas dans la vidéo, elle a bien dit que sa grossesse est acquis il y a 5 mois, si je m'abuse pas. Oyo à s'effacer dans ma cambo ebélé dans ma problème ebélé, c'était justement à s'effacer tant chacha a éco déclaré 17 bana o ya boma izaki azai na grossesse asali barando na grossesse na quelque part il faut pas masquer ba mama. Elle n'est pas dans de émission oyo lelo yo chacha finga makaisa émission na yi eza émission créée ba polémique esali barando ebele ayaki répondre Yvette Kalombo uti na ma émission wana azaki na afinga Yvette pour émission wana ezali ba première émission wana maramba Yvette na karashika ya kota ki yango atanga kota nga ebe te kazali na zemi bongo zemi po batu ba lokazemi to ba sala mutu mabe ba na besoin information te. Est-ce que nous qui peut aller à Zawana songa na mbongo na ndako po eba kisara na mbongo fo ba pesa information? Est-ce que ngalo biso ina aussi mbongo lobi ba opesa ngambongo pondo kya yi ba lipamboli na ngana besoin fo bo informer que Sarah ozo mbongo lobi bo ba tshela biso ba obstacle ndeni ba tshela biso mitambu neni ba yebi ke lobi Sarah aussi mbongo to sala bo to tshele barrière to sala ba yeba ndeni. Ba réponse mo mal réfléchi que j'aime pas ndé ba réponse à bo na bomba kizemi bo na bo ba biso po mundo ki atteindre yo dans besoin visa ya information. Ah papa mais c'est spiritualité quand même non t'as dit qu'on se retirer na média dans les rando et la cité qu'on se retirer te yo tiki ba scandale a choqué pe bato ebele tant au camarade na ya posta ki mona muninga ba liaye Bouyaza meilleur ami na ye isa ki ndeni elle pouvait so tambola yo ka so tambola tenga na ontika camarade aza na facilité ya olinga baboma mwana muninga na ontika wallahi na ontika parce que so asali yango na mwana muninga nga pe na famille ta ko sala ngo pe na nga lelo mama wana chacha aza insulté. Alors ba finga kae à chaque fois na émission ya yé o ya kinda ko yamba maman on a pour ba répondre Yvette olongwe wana a hotei ko sa ba émission mo pour na ko sika Yvette na maramanda ko on se comprendre tout ça ezaki barando tango azako kende baby shower zemine monana kiti ay bete ke ba maman ba shiwa wa bazali na baby shower ba bandoki arrêtons un peu
arrêtons un peu tadi kobomba zemi eza lokola bakapache kapache abombi zemi na ye akotaka barando te alobela makambo bato te donc musika na eloko babengi rando tia boti na kimia oso comprendre elakisi te ke soko expose zemi na yo nde ekosimba mwana te elakisi pe te ke soki po expose zemi na yo te nde ekosimba pe mwana te. Tout ça dépend de Dieu, et ça dépend de la genre ba combo zo kutanango, et ça dépend de la spiritualité. Oh ye moko maman mwana wana zanango parce que batu nsu ba boma pe bana bango moko alati cyber na batu na communauté. Vous comprenez? Alors déjà ko loba ke na bomba ki ndoki azana besoin visa te pour ya ko atteindre mission na kati ya vinao. Wana déjà faut bossa na obomba ou pas batu misi mine ba moni de ke mwana mo azana kati ya yeli bimu. OK. Quitte à toi, ya kotambola boye, posa nini ofungola ba porte te pour protéger mwana. Yo fungola ki ba porte. Bon, soki kasi alobi ke abomba yi mwana bien. Rendons gloire à Dieu, c'est tout. Non mais aussi s'il faut kolobape kana même logique wana, ma sœur a dit na moko ya vidéo o tozo landa. Oyo babatiango il y a pas longtemps na chaîne naie pour dire que à se retirer qui na nyonso parce que elle a connu des problèmes oyo zali que peut-être ndenge azoko ndenge tozo mona ye peut-être tolinga ki ko mona ye lisusu te mais grâce à Dieu que azo continuer kozala oyo ye azali. Mais message nini mama bibi azaki na besoin ou azana besoin AP c'est pas ya bande connaître que je viens de connaître plein de problèmes oyo je suis incapable ya kolobango awa na télévision par rapport ya obino bomoni e komeli mwana na kasi ye moko ayebi na oyeba ndeni oyeba message ni amasa na été tout ye mo ayebi ba problème komela ke donc peut-être plus tard ko expliquer ngo. Mais ceux qui va pouvoir me commettre là qui collègue kutuna o commélier donc à risquer na baliwa donc nzamba batelier ye mo haye bitam sous plus tard alors les gars sous une émission le baba pouvoir me commettre là ngeza AXBZ donc voilà moment pas si moment il y a douleur s'il faut dire un mot et pas y a maman nyon sont peut-être ceux qui ne sont pas prudents lors il y a Bazala Namikumba na banzoto na bango tu peux leur dire quoi surtout face il y a bisika oyo ezali ya mabe bon on a un conseil gratuit à prendre ou à laisser voilà maman nyonso abatela ramwana maman nyonso abatela rasemi za vie à moto OK alors soko monike atanga lelo sara soki nzamba salinga grâce to na lingi susu na bota nako se retirer pour na protéger mutonga na mimi na libomu parce que ba porte ezalaka batu bakantara porte ezaka okota rando finga raté ba porte fungwa magana maloba na biso ba porte fungwa magana ba émission oyebi ke likambo ozolobe ko fungolelo pe porte ndokaye na vie na o atteindre objectif na ye retire-toi carrément retire-toi tika okota makamba batu natanga kala tadi bazalo ba mwasi aze maswana na toyebi ezai poani pour na éviter ba porte problème pour na mi batela ouais pourquoi moi ça zemi natanga kala so ba episi oza zemi awanga naka ba wanga na pourquoi ba wanga na ko moi pe amutu ba bala ema awo wanga na meme pa mabo kilo na eke azana zemi mana zemi aboyi abomele même mabo kilo jour que bota bombeli même na batu bazaka na ndako pourquoi eza ba vie ya batu OK il faut qu'on protéger yango tant oyebi ke ozana zemi ozana grossesse mais retire-toi mobimba ko se retirer la cité que le ko bima na monde na biso koti na monde politique ndo se retirer ki kuna po akina ba problème so biso za na biso na ba problème mais kuna pe ba problème ya laki vous comprenez donc ba porte d'entrée ça na bandenge belé moi si soro lingi vraiment grossesse to po batu super mon aboti o mon akaboti mona maboti ndoki bakoti de ndoki na libu OK komiko sanate en tout cas conseil gratuit bo sala biso za ba africain nous sommes des bantous bo sala biloko bo mona raté ke batu basala razuize mais azo exposer bo sala ya monter batela zemina rebo abimisa ba photo azemina après avoir kobota
parce que ayeba ki bitumba o azanango na yena mobali na tozana tokomi na monde mosusu kilelo bato bakoma okanga ba photo na bazemi oui eza problème te sala yango o garder o boti o bimisi pourquoi yo zo mona kake ngana exposera zemi yekuta exposera zemi na ya bota simba mwana amemi ndoki mwana na tamso azata na étoile te ba yibie da nyonso mwana na bota mita mso azana na ndoki azana venir malonga te ba changer mwana ba yibie mwana ba réalité spirituelle ezebele bo batela kabana bo saka na bango masiki to moni mutolu wana yango mwasi azema bomba ka mutolu wana eza vie ya mutu o bato batikala libanda en tout cas eza conseil gratuit il faut rebattre la zemi et il faut rebattre la bane c'est vraiment important. Maloba ya consort na ngai in moluba consciente qui se respecte azoya azozongela mosala nae makam nae parce que même la chaîne nae abanaki oleka lisusu te. Ce message lorsque ma consoeur azo lancé yango elingi ko signifier nini ko sala donc analyse nini qu'il y a des choses peut-être ezali koleka oyo biso tout monde déjà na ebi na te mais koyoka message na ekotala enga na monde na tristesse te ya moi soit ucho bungisa mwana non mais elle a pleuré t'as dit elle a pleuré au moins ma misu mututo alelaka moni hypocrisie bato basala na essaye bino mutu to sola raté akufeli mawani ngana oyoka pitié wane utara wapi kolela mususu pe parce que moninga za na pasi oyoka ka pasi moninga na pasi mututo ebani te na oyoka pasi to sola te to aba master te pasi wane utara pona lela mwana ya moninga na nga mwana wana seke na mesana kina ye mawa wane ekota ngai matanga mutako sote kolanda ba hypocrisie ba tuteke mutu mo boye bana te bo vanda te bo seka te bo lia te bo mela te akufia le mawa e uti place ni c'est faux ezaka ko accompagner ka mawa ba mono yo poana mawa ngai na moni na nga tristesse te ya mutu a utobungisa sa propre mwana na ye moko na moni yango te mais na moni quand même elle est déterminée à rozonga média mais na ebité est-ce que c'est important fallait ka le ka lo bango ke azo annoncer azozonga et yana bato bapekisa ki bon ayebi message à passer mais nga on a moni loka analyste na moni na nga tristesse te maya misu oui maya misu est synonyme à tristesse te tristesse ezaka na elongi ata muta lelite so tali o mona ke oyo ana ba problème sérieux oyo azana pasi et senga bimselo maya misu te donc selon misu na nga concept na nga ya bato nyonso tout na moni tristesse te mais o nga na yebi ke ndeko azozonga mosala na ye ndenga misana selon yo omoni ni te na moni lo te mais na moni tristesse ndete na moni nangelo te. Voilà, nous avons besoin de toutes nos questions. Nous avons peut-être ce qui ont répondre yango. Ezali ka juste par rapport à ndenge yo au utaki koloba awa. Na baby nin komo yango ezala yango tangi kombo olobi akenda ki pona ko pesa mais forte pas yande konaye une façon aussi ya ko soutenir sa copine. Mais na disparition il y a bébé nabiso à autokende il y a biso yote parce que yodo linga no biloko na te bébé nabiso donc à autokende mais jusque là je n'ai pas vu une photo une vidéo qui pouvait soutenir Bibi Kapinga de la part ya ndeko na ye o azo soutenir na moni petit na vidéo azui exemple na ba relation na bango to éviter bango ne subana poto poni ya telemakita kende pe otala moninga na hôpital ayeba pourquoi nini comédie akende o soutenir ye na maternité te poni si réellement bazara na boninga solo bon toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça va pas comprendre nini na émission parce que nga non ça commentaire nanga mais bato ba comprendre nini na émission bato bazana eloko comprendre te mais bato ba retenir que ko exposer zemi na vie eza mabe exemple ya pesi ya ke tala kutu ya exposer ka moi état nana ebi état da mwana wana nana mwana ba obi misete ndeni pourquoi azobimate
bazwaka bana batu lelo batie elongi oyo abimi mokolo lobi kuna batie elongi mosusu ezochange ka bilongi. Pourquoi? Bakozongiselo okomona moto atikaki zemi aboti mpe kizengi aboti ebosono toboyi te bango nyonso bana aboti bayibi mwana bétoile mwana wakolaka wana vie malonga te. On protège les enfants. Problème ezaka obota te mwana za na bomoi te poko obota pe mwana na bomoi mabimi na ba défaut. Oko obota pe mwana na bomoi maza étoile te bayiba et tout tina mwana na mokili ezani. Pour ayo saka ba scandale na vie parce que nyonso ya yede ya bayiba e mama te ka yango banda za na libumu. OK. Eza malamu te. Eza ba exemple à suivre te. Ce qu'il faut retenir na passage dans l'émission oyo mama batela zemi na yo. Bolanda exemple bibi apesi te. Bo batela bazemi na bino atoza star. Batela mwana na yo mukolo moni ke anenge na za boye asi na boti o publier nengo olingi. Mais combat mwana elandaka tamulai. Faut pas oublier. Mais ça va pardon toujours kabona olobi balanda exemple bibi apesi te. Exemple ngo ezaki angi. Non mais oui mo utolo banga pesa ke exemple ki ngala bombaki mutu wa ndeko na wana bombaki te me ya boti. La sens wana. Ah OK. Voilà, merci Bandeko Balandi. Un mot par rapport à donc ça message wana oya loba ke yekuta bombaki zemi na mwana kufi yekuna bombaki te me mwana botami yango na tuni état d'âme ya mwana wana est-ce que ya botami na ba sens na nyonso est-ce que botami na bétoile na nyonso na ba chance na nyonso ça reste à vérifier et surtout que une personne au hasard na ba problème na ba ta science na ba rosicritien na ba te bela minene oya choka à penser sous bien te à exposer zemi na réseaux sociaux. Bon na ebite soki chacha muta kugumbela a repasser la nzambe bazambala na lola peut-être ce que zaïe baza assurer na sécurité ban assurer ya kokola ya mwana wana au complet. Sincèrement moi j'aime bien nasuka ezana maman Nathalie ou bien la maman Nathalie ou bien maman Fatou. Na ba commentaire ka balobaka papa t'a dit nasuka azang saka conseil te. C'est ça mon sala na biso. Suka na biso ya analyse toujours photo to mema bino na eloko mo boy. Maman Sarah uta kikoloba yango. Vous les femmes vous devez protéger cette bénédiction ya Nzambe charge bino bobo memaka na kati na bino. Mais ici ce message je me redire à ma consoeur Nabenga yo Coco. Vous en a combo ya grand-mère nanga. Sois forte. Zwaka mayele. Les insultes et kolanda yo. Chantage et kolanda yo. Bako bamboka ba mabanga. Ezali esengote. Personnellement, lorsque je vois beaucoup de personnes vous insulter, parler à mal, moi ça m'arrange pas. Mais le les alliés, point de vue, moyen, il y a aucun et puis il faut pas céder. La pression à bateau, il y a internet. Sinon, au comme un sujet. Aimons-nous réellement vivants. Ma chère, il y a certaines personnes, c'est qui ça yo, mais c'est que ça parce que yo za bibi. J'ai aimé un message na yo, au lobby. Petite na yo mo ozalaka na ye. Ondimagité. Mais regarde comment est-ce que aya qui parle comme moi zo nouvelle wana be panayo. Et tu as bien dit encore kosana ko kufa. Po oye baba nani batu baba lingaka yo. Bibi okosani ko kufa te. Mais oyo akufi c'est une partie ya vie na yo. Évitez YouTube surtout na sujet oyo. Évitez yango. Ma soeur, je t'aime bien. Évitez pendant ce sujet on a YouTube. Évitez yango. Ça va vous aider. Le beko le kalelo. Ande to kabwani. Ba maman bozo par na bino, ba epé ba na mikumba bozui par na bino. Oyo aleki batu nyonso ezali Nzambe. C'est lui le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui donne yepe mutu do zwaka. Que le bon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Couple nabino. Que le bon Dieu donne les enfants à ceux qui cherchaient les enfants.
Que le bon Dieu accorde aussi le mariage et pas de commissus. Allez, bye.